Prenez de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. La kabibi. Oh, la vie est belle. Malobaye moro pemba. Oh, la vie est belle. Vraiment, yango maman. Yango tu vas 5 parce que na monaki que otambolaka boye nzela nyonso eza malamu penete yango papa na pesi yo merci libulu na yo ebimisi ekauka te na kombo na yesu mpo nazali kosufri nakoki nafukama mpo nyonso osalinga ndeko na nga moko asalelanga yango te nanu ndeko na moko asileli ndeko na nga ase elekelanga papa namona nanu te moto apesanga fo eza fond eza fond pesi okuti nazali tosombaka badeshe moko abilama na bagasin moko eza so tosombi nde totambusi yango papa ministre ekutaka mokonzi ya mboka abenga biso tolanda ministre nabendika mpe nasombango apesa biso kombo nini tokangola me papa oyo osali ngai eleki oministre mokonzi ya mboka napesa biso wini tokangola 4 personnes bakapesi yo merci. Oui, merci, mais merci que vous avez pas la namote parce que je n'ai pas dit oh l'amour comme tout oh on est à l'amour comme mais oh je n'ai pas l'amour na kosi les abandeko la diaspora tant amona qui image bandeko baza na bonne mais on peut baza bandeko na bango ya kosuna pe parce que bon peut baza na face na famille bati kinyoso na lobi bacha terme qui est pour vraiment ça la mbongo bien bénéfice nango paquet ça te papa comme ça on soit merci nzamba papa mais puis que na yamba yo so ya mosaïda sina yamba yo beni mosaïda c'est quand on a déjà pas on ça nzamba pambola yo papa nzamba pambola yo pour ramener plus. Merci. Demande ya lolenge nini ya koparticiper na kosunga bandeko na biso na mboka Congo mokili na équipe na ye ba lancer cagnotte ensemble et dans nos familles na se ya ba vidéo nyonso ya Congo mokili okomona lien na barre ya description o cliquer na lien wana et kobimisela yo page oyo ya cagnotte place ya je soutiens osungi bandeko na yo ensemble et dans nos familles. Salut à toutes et à tous. Comme vous le savez, dernièrement, j'avais rencontré une dame et une dame à vendre un rêve. Donc, c'est-à-dire que la dame que j'ai rencontrée, Manzela, Karaboé, Nakolo Yolo TV, Kakande Ozabo. Eloko eza pour protéger un peu na koya kamini nzela. Soki eloko eza te ndenge na totambolaka mingi koko esanga. Yango eza ka protéger na ngai na tambola na mpo kina koya te. Et exposer les problèmes na ye dans diaspora et toucher bino pe makasi bandeko et vous avez réagi. Comme on a toujours l'habitude de dire que le bienfait s'additionne toujours. Mbote maman. Mbote papa. Na yo obandaki koleka bato baomona yango na ba image awa mais expliquer ce problème parce que comment on a comme on a maman Chantal maman Chantal to somba maman ba déchet mo kabilama na bagasin mo za OK so to sombi nde to tambusi yango otambusi koteka
na babilamba tombolaka na botosoma na ba déchets batekela biso ezalaki so problème ezalaki problème nakendaka kosomba mwa ba déchets ya bilamba ya bana natambwisi mpona luka ata moyen na vivre na bana nde ntango nakutanaki nango nakozalaki problème na ngai nobaki natala kosunga ngai osombela ngai ata ballon mpo nabanda koteka nde natala ballon nde nabanda kotamba nde otambola na ville wana eza mpenza malamu te navanda mwa esika mo boye nafungoli wa mwa nini na ngai ya bien kenda komoteka nazwaka ata mwa moke na bana nakotambola depuis nanzeisaki oyo napesaki okeke estce ozotambola kaka ti ofanda ye no na ndako ozozela nazotambola kaka ozotamboli te nazali kotambola kaka nazali kotambola kaka mpe nazali kotungisa mama luka mikolo nyonso nazali kotungisa ye mpenza na telefone nayebisa papa nazokoka te yango ndenge abengi nga na ntongo na binzambe seke likambo na nge ekokisana. Ok. Oui, par rapport à ça, tosolaki na monaki ndenge soki omona yango sa elote. Ok. Ça va. Waouh. Et à lourd batie ba biloko vraiment yango mama. Yango batie ba centre parce que na monaki que otambolaka boye nzela nyonso eza malamu te na etaki omaza na kimia makambo mpe eza ngai ebele na mutu kokende boye kosala boye mais oyo eza priorité na nga parce que makambo na kosala ekooleka jamais souffrance na bino na valeur oyo eza prioritaire epa na nga bino kozala mama bino nde bato bobotaka biso yango nalobaki ozala prioritaire na eloko oyo yango oyo mama oleki otekaka biloko banda oloba ozwaka zope $20 ozope nini oyo okoma quand même na yango oyo quand même en tout cas elekela nga nakokoloba te merci oyo na opesa oyo nayebi te nafukama mpo napesa merci oyo namona nanu te na vi na nga ata ndeko na nga moko afamille asayebi nga likambo te eza nde nzambe mpo nayebisaka nzambe pambola mutu mosusu mpo akopambola ngai me aso nzambe atindeli ngai nde yo yango na papa napesi yo merci libulu na yo oyo obimisi ekauka te na kombo na Yesu mpo nazali kosufri nafukama mpo nyonso osalinga ndeko na nga moko asalela nga yango te nani ndeko na nga moko ndeko na nga elekela nga papa namona nanu te moto apesanga fond eza fond oyo eza fond pesinga okuti nazalaki nango te naotambana ba 40 000 30 000 nango baluka nango banatala misu mpe ndeti noel bana nanga baliaki te nzambe likolo omona me ndenge opesinga boye eza koka moto alakisi yo mosaki mosala yango ezwa ifo opambola moto wana eloko osali ngai elekeli ngai yo famille na ngai mo batikala kosala nga yango te ke apesa o fond boye kende oteka oyo eza kopesi ngai ebandeli na nga video oyo eza ko mama na nga mbongo yango opesi ngai eza ya moke te papa napesi yo merci nzambe apambola libulu na ata mokolo moke ekauka te oyo obimisi ekauka te nayebi ke soki nzambe ndenge osali ngai ya mbala nsima ozala mbala ebele nzambe apambola papa merci nazosouffrir na bana même soko bima tongo makolo ma ndeti mukwana longo evili ti oyo nani ponga bi makolo nakomi na makolo eswinga makasi taponi oluka po bana balia mesiko na kovanda esika moko na otambola te na binika na tongo na tie biloko na ngai esika moko na principe na oluka pe sika pona esiko na libana na esiko na libana ba prince po biloko na ngai pe maitambo na vana à l'aise. Soki, oui, merci, mais merci que vous avez pas dans l'amour parce que je n'ai pas dit que l'amour comme tout, oh, on est dans l'amour oui, mais oh, je n'ai pas dit que l'amour na kosi les abandeko, il y a diaspora tant à mon qui image bandeko, baza na bonne foi. Mais on peut baza bandeko na bango ya reçu na paix parce que bon peut baza na face na famille bati kinyoso, na lobi bacha ata mukie, oyo ekoko monana parce que oyo et puis sa maison de la Bible ba pesi mbongo nde komama et pas Jésus mais moi si moi apesa kaka mbongo mukiye mais apesa kona mutema na nzamba lobaki Jésus lobaki oyo
apesi mingi koleka eza oyo wana parce que apesi yango na motema poto eza mpasi bandeko bazolamuka na bahiver na makambo nyonso ya badifficulté mais ntango bazopense kozwa oyo ya moke oyo ya bango bapesa yango eleki motuya parce que eza mbongo mabe te eza mbongo mpe ya kimoyibi te eza mbongo baoluka na mitoki na bango yango wana bandeko batiaki ngai puwa nde toloba na langage na biso bayokaki mbela base décide balobi pesa oyo donc voilà donc sikoyo j'allais dire quoi presque en fait au place oyo olobi il faut teka est-ce qu'on a bima est-ce que faut na luka est-ce que place na prince pone comme ba ballon faut na prince ba mona nga otandi bo mutata na prince oleka moni asombi papa na zali na kata lopango donc po info malonga te mais siko na okata ba one bato ko tondela nga na zibe mwamba na nga mibala mibali to le mbemso ba yiba biso zo fungola ballon batifoza na mo academy wana na moni na kema na prince ezalo kwa papa na ko loba te lekelanga na ko kati siko mais wana siko il faut tongani il faut na sala ba pale ba mabaya wana po tangu na sali na telemisi yango ta na ba centre nde ba centre solo sali malamu siko mabaya sali malamu ezako opesi mutu ndako na bakiti na mbeto ba centre awa oh là ce sont des fers ça chauffe na moi comme ça chauffe pas trop parce que na kati na super soleil faut bien sur par soleil munene pona na bilambe nzulu karate eza na super soleil OK pesi yango pe fort mais ba soleil est à combien par soleil à $40 ouais munene pinza OK et mais ça ya mabaya mabaya faut que pas minimiser basalisaka wana il faut pas minimiser c'est ngata mibale en attendant pour on a télémisé nani bilambe ça peut être aux environs de combien en tout on peut faire $80 ça peut aller parce que les deux hein mais mibale basali ngai na personne na munene et sili on n'a pas le choix yango mais yango CP nango na CP OK bon sigo un mot à dire na miko nyonso ngai papa ministre ekuta mokonzi ya mboka abenga biso tolanda ministre na bendika pe na biso mbango apesa biso combien 8000 tokabola mais papa oyo osali ngai eleki o ministre mokonzi ya mboka apesa biso 8000 tokabola 4 personnes ba bendika pe tozala wana tolandaki kutu na dit kolanda ngai kima biso tolanda papa ko boma biso ndatelemi 8000 mais tolenda ko sera tolenda ko lega lisungi papa to souffrir na bana mais apesa biso 8000 po bwana ndatoke na ndako na yeme kunelaki liwa bendika pe kokwea po mona na porte de kokwea mais oyo opesi ngai ya pete oyo na kwei te mais opesi ngai nzambe fazo msero mingi merci beaucoup nzambe fazo msero na kanti pe to ça après parce que je pose à la banane à fond et bien si elle dit qu'elle commence seulement avec ça et que ça la comment dirais-je kaka yango yo na ndenga bimambwa yani na fête que va fêter ils ont encore moins nazo pesa yo quelque chose ko sala ke oche provision au fêter pe ceux qui ont fêté zo lingi aux ana chama kite ils sont fêter vraiment tout qui pas mo mingité mais au sali au sala et ça ngai le ko banda ça passe ça va maintenant c'est quoi ça va na keneka kolela ye ministre on a pesa biso ba bekyo le 23 on a pesa kinga oui non pe bande ko mo ba ala ka kinga pe ba bekyo na ba na ko simba ngo de amoni atako kwa nzana nazo kweta ça va ka soutien na ngai oui bien oui yango esengo za la moi place moko moi déplacement et belé zalate pour vraiment comment on dit mon bongo pour vraiment ça la mbongo bien au bénéfice nango au bomba que ça te obadina papa comme ça on soit oyo alors merci nzamba OK comme ça avec $600 aux yeux peut permettre yo olia mikolo yo osala makambo et le reste
comme ça teka. Bonne chance maman, plein de bonnes choses. Nde alobaka biso soki tozwaka bomoi eza mpo bino bopesa biso bomoi. En ce qui concerne nga aza orphelin. Donc en ce qui concerne nayebi kozanga mama nde eza pasi. Nayebi kozanga mama nde eza esengo mpo papa akoki kosundola bino akotika bino mais mama ya solo atika bana te ata kosenga na balabala mpo bana ne balia mama asalaka yango. Nasalaka yango nasali yango papa. Nasali pour la femme pour surtout mandia nasali pour bana balia. Vraiment na motema etouchaka ngai. Penga na ozala pont oyo naomona nango na plus bandeko nde bazotya lancaki cagnotte moko bandeko bazoede yango ezosalaka nazoede oyo ekosilisa nango bapasi nyonso te me mwa kimia ekopesa lelo lobi mpe yo mpo koki kozala mpe okomisa mosu ya monene nde lobi ozomona jeune garçon basovera bango mpe ntango ozofutaka bango bandeko mosu mpe vie ezokende makambo kende bien. Merci beaucoup maman. Merci mingi papa. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo salingai eza munene prière na bondelaka nzamba yoki yango. Merci. Nzamba yoki ninga penza pona yebisaki nzambe. Ngabi nzambe pambola mutu musiti pa pambola nga. Nzamba pambola po pambola nga. Les zonga ya mingi skewuti. Merci mingi. Merci infiniment. Merci beaucoup. En tout cas papa nayebi te soki nayamba yo soki na ndeni osayeli ngai misi nayamba yo bende nani osayeli nga papa ezala esengo ntango oladi yango baoloba nzambe apambola yo papa nzambe apambola yo nzambe azongisa ya mingi na libulu na ye kauka te tokotika mpe na mabondeli te konso na grotte na olaka na kombo yoke nzambe pambola mwana mobali wana pambola yo. Merci beaucoup. Nzambe osenga biso bolingo yango omoni toza surtout oza insister surtout naza insister côté bino bamaman nga vraiment nalingaka vraiment bamaman mingi nga mama nanga akufa naza zoki mpe ata na 8 ans je vais 9 ans donc nayebi valeur ya maman mpona bana na ye alors bino nyonso boza bamaman bino nyonso boza bamaman na ngai mama nyonso mama moninga mama biso nde balakisa biso aza mama na yo donc yo oza na pasi eza lokola mama na ngai aza na pasi nazotika aza na pasi donc je nakutani nango soki bataboye na mboka so baza ata misato apamba mboka ebongi bata lokola bino so boya ata misato apamba na kisasa oyo natamboli na ville moni na mikama modele aboye te motu mosusu po apesa ata mifa apa biso mama loba mibale mais po apesa mifa osenge lisungi lisungi tokenda kosenga lisungi nasengi ndeko na nasali mama vi ya mandia mpo nasukaki namonaka efi vi ekokoka te me ndenge osali nga boye esili nzambe apambola papa obikisi bana na ngai bana bofele wana mosusu bazana batata te mobikisi bango bo nzambe akotika yo te nzambe akotika yo te nzambe makozongisa elo ya mingi mpe nakolinga mpe esika na okende koteka esika na kosala oya mpo otala visite ndenge na kosala po omona esika nazosala mwa esika ngo na moteka na moko mona makambo na kosala. Merci infiniment ekozala na linga mwa esprit ya liberté ekozala mpona contrôle yo te omona kake mama oyo nakomona na beti tour oyo soki opesi nde olobaka bosana liboko epesi liboko eyeba te naza na nga na association te naza na nga ONG te eza motema etutati ndenge nalobaka ndenge diaspora etombola ngai nde bandeko mosusu mpe asungaka ngai nga mpe nazooblige kosunga soit nga moko nasunga ndeko mosusu soit nasunga bandeko mosusu à travers mosala na ngai donc nde napesa boye wi ekozala esengo mpo tokabwana te soki ata na ye to mokosu nabeti mwa tour nameli mwa koka namoni yo ekozanga nango te mpoza mama na nga me ya kocontrole yo nde ozosala kozalinga mwa esprit wana omonake ezaka bilanga nasali kuna eboti na sensi wana ezaka tosaka bilanga mpo mpe ebota te ntango mona eboti osepelaka te bilanga nasaki kuna ebote komi kitoko bana bakomosanga matembele te bakomosanga baloso te kende bazalaki liboso. Merci. Parce que trouve pour elle le taxi, il y a le ticket parce que avec ça, on a pour les. Eza bilame belé papa. Eza ke belé. Eza bilame belé ça. Na comment que le pays dit. Finami yango biyone no. Bilame zebelé. Eza bilame zebelé. Donc na ticket, non on a remis là na ticket wana. Taxi en gros.
ekoprograme boye. Merci, merci. Ekozwa taxi. Plusieurs demandes ya lolenge nini ya koparticipe mpona kosunga bandeko na biso na mboka. Congo mokili na équipe na ye balancer cagnotte ensemble et dans nos familles. Na se ya ba vidéo nyonso ya Congo mokili okomona lien na barre ya description, okliquer na lien wana ekobimisela yo page oyo ya cagnotte. Place ya je soutiens osungi bandeko na yo ensemble et dans nos familles.